Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, na abonné na biso, na oyo na s'abonner. Bienvenue na émission na biso ya mokolo lelo. Oyo toye ko visiter quartier Kapinga na Barumbu. Bana quartier Kapinga, bana Barumbu, Chikwenta boza wapi? Bokota Kabali solo, partagez le lien. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Barumbu na bino botika kala yango yo. To bandi vidéo na biso mokolo lelo awa na avenue Aérodrome. Na sima na biso Kabinda. Soki opusani liboso boye ekomi avenue Aérodrome oyo ekendaka Phoenix oyo ekendaka Ista Kabali solo bana Barumbu boza wapi? Barumbu na bino yango oyo avenue Aérodrome. Soki okei tout droit okei Star, okei Bahamoto, croisement Aérodrome, avenue des aviations, de l'aviation yango oyo. Bana avenue de l'aviation, Kabali solo, partagez le lien. Bana na aviation, okola na aviation, avenue de l'aviation yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo tokotambola na quartier Kapinga. Bana quartier Kapinga boza wapi? Na compte ya commune na Barumbu. Tosi tosalele bino quartier Kasai. Lelo toye na quartier Kapinga. Ovanda na avenue de l'aviation. Obotama na avenue de l'aviation oyo avenue Echevin. Tokozongela ngo sima. Togena na aviation. Vanda na aviation, okola na aviation yango oyo. Bana Barumbu boza wapi? Barumbu na bino botika kala kenda libanda ya mboka 10 ans, 30 ans, 50 ans.
oyebi lisusu ndenge bahumbu ekoma te, quartier Kapinga ekoma te, quartier Kapinga yango oyo tozo avancer na avenue aviation. Merci na bana bahumbu nyonso, bahumbu na bino botika kala, boyebi lisusu ndenge ekoma te. Lelo toye kotambola na quelques avenues ya commune ya bahumbu. Bokoto bokoto, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Vana na bahumbu, okola na bahumbu, ola na besoin omona te epa na bino, na biso, komela biso, tokokende olakisa yo pe epa na bino. Bana bahumbu, bahumbu shikwenta yango oyo bana quartier Kapinga. Merci na babone na biso nyonso, merci na yo moto nano s'abonner te mais olandaka biso. Esengi yo pe o s'abonner, o activer cloche ya notification po ozangaka ba video na biso te. Bahumbu yango oyo quartier Kapinga otika kala, oyebi lisusu ndenge ekoma te. Quartier Kapinga yango oyo awa toza na avenue Progrès. Bana bahumbu, bahumbu na bino yango oyo bahumbu botika kala, oyebi susu ndenge bahumbu ekoma te. Oye kolakisa bino bahumbu wana na Progrès
Kola na progrès, au foot là na progrès, avenir progrès yango. Tozo avancer na progrès. Kaka na cadre ya kolakisa bino. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole. Tozo avancer à la commune à croisement et à avenir progrès. Avenir progrès na avenir flambeau. Sheta yango na gauche na biso. Sheta yango Sheta eza na quartier Ndolo. Biso lelo to kotambola kaka na quartier Kapinga. Quartier Kapinga na gauche na biso, quartier Ndolo na droite na biso. Balingili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie. Merci na communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Merci na ba papa na ba mama oyo ba adopta biso. Wana tomoni papa Freddy Kalidia en Allemagne. Mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Seda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mbote na papa Guy Mayala na mama Marie-Louise à Paris. Awa tokoti na balabala Bokango na quartier Kapinga yango oyo okenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge quartier Kapinga ekoma tie quartier Kapinga yango oyo. Mbote na papa Agostino na mama Kati na Paris
Mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Mbote na papa Seba Bandona na Danemark. Mbote na Maveluyeye en Allemagne. Toujours avancé na vlog na biso ya mokolo ya lelo. Kabali solo, partager lien. 100 joueurs awa. Chaque fin d'année, on nous a 100 jeunes joueurs. Bana bahumbu na bino yango bahumbu botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Lelo toya kolakisa bino bahumbu na bino. Aveni Boyamba yango yo. Wana na Boyamba. Okola na Boyamba. Boyamba yango yo. La trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la ciment. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Toujours avancé na vlog na biso ya mokolo ya lelo. Oyo toye kotambola na Barumbu. Tolakisa bino quelques balabala ya Barumbu. Oyebi susu ndenge ekoma te. Barumbu na bino yango oyo. Kabali solo, partager lien. À droite na biso salle du royaume. À témoin de Jéhovah, yango ya quartier Kapinga. Quartier Kapinga yango botika kala. Awa toza na avenue Jeunesse. Avenue Jeunesse yango Bokota. Mbote na mama Koko Kozaya na France. Tozo avancé na balade na biso na mokolo ya lelo. Bana Barumbu na bino botika kala. Barumbu yango oyo lelo toye kolakisa bino. Omona lisusu Barumbu okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso komela biso tokokende yo mpe omona epa na bino. Awa toza na avenue Epolo. Bana Epolo na bino yango oyo.
Bana et Polo, manifestez-vous dans les commentaires. Et Polo, yango ozobima nango mpe flambeau. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke balabala esanja yango oyo ovanda na esanja obotama na eshanja ofutela na esanja yango oyo bana esanja manifestez-vous sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la cima bokota bana esanja boza wapi kabali solo partager lien esanja yango oyo quartier Kapinga esanja botika kala boyebi susu ndenge ekoma te lelo topesi opportunité omona yango lisusu bana Kapinga quartier Kapinga na bino yango oyo quartier Kapinga botika kala yango oyo Flat Hotel Refuge yango oyo na droite na biso Refuge awa na quartier Kapinga tozo avancer. Merci na babone na biso. Merci na yo maintenant to s'abonner te na olandaka ba vidéo na biso. To sengi yo pe o s'abonner. O activer cloche ya notification
po ozangaka ba vidéo na biso te. Toujours avancé na avenue Esanja. Esanja Botika Kala. Esanja yango oyo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge pepa na bino ekoma te. Benga biso, komela biso. Tokokende kolakisa yo epa na bino. Bana Esanja eza wapi? Bana Barumbu, bana quartier Kapinga. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masolo kobongolaka motema ye. Merci. Tozongi awa na aviation. Aviation emema biso na avenue oyo elandi. Avenue ya nsima ya terrain. na posa tukaka yenye ikamete kama mamoka keza nudo osokoni yango ti Totiki avenue Esanja. Tozongi awa na aviation. Aviation de ekomema biso. Balabala elandi. Balabala ya terrain Olsen. Bana Barumbu. Barumbu na bino yango oyo. Avenue Echevin. Awa toza na balabala Echevin. Echevin Botika Kala. Yango oyo. À droite na biso terrain municipal ya Barumbu yango oyo. Terrain ya Barumbu na droite na biso. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na Mpombato de Tokin, Thierry Chako Mokoko na France. Merci na Patrick Bokolomba Mpela na France. Toujours avancé na vlog na biso ya mkola lelo. Avenue Echevin. Yango oyo. Obi terrain municipal ya Barumbu à droite na biso. Terrain Olsen.
wana kaba lisolo partager lien bana bahombo na bino yango tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisi merci na mama Coucou Kozaya na France. Merci na papa Seba Bandona na Danemark pour notre soutien toujours avancé. Bahombo na bino botika kala bahombo yango oyo oyebi susu ndenge ekoma te lelo toye kotambola na quartier Kapinga. Quartier Kapinga ebandi kobanda avenue Flambeau ti avenue Lobokele kobanda Kabamba ti Kabinda. Ma carte mémoire, vous avez traité ma fiche, vous avez la montage vidéo, vous avez téléchargé ma application Android, WhatsApp, Facebook, Viber, la carte de téléphone Android, Oya Ebele. Vous appelez que déverrouiller ma téléphone. Vous appelez que déverrouiller ma téléphone. Schéma mot de passe. Schéma mot de passe. Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau liker. Bana bahombo na bino yango oyo RVA yango wana pista nolwe na biso pista yango wana nolwe na biso ata na croisement ya Kabinda aérodrome na Flambeau. Ok, na gauche na biso ozongi ville, ok, en face na biso ok limité, ozwi droite na biso ozongi Bahombo, ozongi ngi Huilery. Ozongi Kabinda aérodrome. Bokota Kabali Solo. Na gauche na biso eza quartier quartier Funa 2. Na droite na biso quartier Kapinga. Kolobi na ebandeli awa la avenue aérodrome. Soki opusani na kati kuna ekomi avenue Kabinda ekendaka ti commune na Kinshasa ekei ti RTNC na croisement ya Kabinda
avenue de la Libération. Toujours avancé na vlog na biso. Toujours avancé na vlog na biso. Hello, toye kotambola na quartier Kapinga. Bana Kapinga boza wapi? Kapinga botika kala. Yango oyo ovanda na Kapinga, okola na Kapinga. Moni avenue na bino te, komela biso. Benga biso. Tokokende tope omona epa na bino. Bana Bahombo boza wapi? Manifestez-vous dans les commentaires. Bahombo na bino botika. Tozalaki na avenue Échevin na nsima ya terrain municipal ya Bahombo. Toye liboso nango kaka po tolakisa bino yango bien. Awa na avenue Aérodrome. Bana aérodrome boza wapi? Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na papa Gervais Luboya. Na rayon meni pour notre soutien. Merci na papa Mave Lutete en Allemagne pour notre soutien. On doit avancer. Kabali Solo, partagez le lien. Olanda Kabiso, maintenant nous s'abonner ou bien la première fois na yo Olanda Biso toza chaîne 3 Exa Production TV. Oyo tomi pesa mosala ya kotambola kolakisa bino ba quartier na ba commune na bino botika kala. Yo pe nano mona avenue na bino te, quartier na bino te, benga biso, komela biso. Tokozonga, tokokende. Yo pe omona epa na bino. Tozo avancer na avenue Aérodrome. Kaka po na kolakisa bino quartier na bino Kapinga. Tolobi na gauche na biso quartier Funa 2. Na droite na biso quartier Kapinga. Bana Bahombo bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bahombo na bino yango yo botika kala. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye.
bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Besoin avancer. Na vlog na biso. Bana bahombo na bino. Awa toza na suite ya Avenue Aviation. Avenue Aviation. Bana bahombo. Partagez le lien. Activez cloche ya notification. Omoni epa na bino te. Omoni balabala na bino te. Komela biso. Benga biso. Avenue Aviation. Aviation 2. Ouais. Aviation 2 boutique Kala. Ouais. Bana Aviation 2 Kabali Solo. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la ciment. Quartier Kapinga botika Kala yango yo. Abandeko na biso. Bazwi biso na katikati tolobi. Lelo toye kotambola na bahombo. Plus précisément na quartier Kapinga. Quartier Kapinga yango yo botika Kala boye lisusu ndenge ekoma te. 3 Exemples Production TV apesi bino opportunité omona lisusu babalabala na bino botika Kala. Awa toza na Avenue Kongolo. Kongolo yango oyo bana bahombo. Kongolo yango oyo Kongolo botika Kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Kabali Solo. Partagez lien na groupe WhatsApp. Bana bahombo bango mpe bamona epa na bango. Bana barumbu boza wapi? Barumbu Shikwenta yango oyo okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi susu ndenge barumbu ekoma te. Pesi yo opportunité omona lisusu barumbu. Barumbu na bino botika Kala. Merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobemba.
Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Guy Kalamabi. Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Toujours avancé. La vlog na biso. Bana Bahombo. Bokota. Kabali Solo. Merci na papa Feli Bola Kissa na France. makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye Avenue Aviation ezo continue ti kotoyo. Bana aviation na bino yango oyo. Kabali Solo. Partagez le lien, activez cloche à notification. Allez maintenant nous s'abonner. Pour la vidéo de sauter. Bana Bahombo tozongi progrès. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait? Bahombo na bino yango oyo. Bana Bahombo bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na papa Philippe Mbungu à Paris. Papa Philippe Mbungu. Merci papa pour notre soutien. Toujours avancé dans le vlog na biso mukolo lelo. Avenue Progrès yango Botika Kala. To côté là qui Progrès na ndenga likolo. To yeli yango pe na ndenga se. Kaka po tolakisa bino Progrès na bino Botika Kala. Tokoti wenze akabamba yango yo. Wenze Botika Kala boyebi susu ndenge ekoma te. Wenze yango yo.
Kabamba yango oyo awa na quartier Kapinga. Wana Kapinga manifestez-vous. Bokota faut s'abonner. Partager, bon liker. Tozongi Kabamba yango oyo. Soki ozongi na gauche na biso ozongi Wileri. Tokende Wileri te. Soki awa croisement Itaga yango oyo. Itaga Kabamba yango oyo. Na gauche na biso quartier Ndolo. Biso tozo avancer na quartier Kapinga. Quartier Kapinga yango oyo na droite na biso. Bana Kapinga na bino yango oyo. Kapinga botika kala nde boko komona. Bazo réhabiliter avenue Kabambare. Bazo réhabiliter yango. Kabamba yango oyo tomoni awa batie déjà bakayas. Batie kayas caniveau yango oyo ya béton. Ya caniveau ya béton. Ya caniveau ya brique te. Awa toza na Kabambare. Kabamba ebandi na Lingwala eye kosukela awa na Bahumbu. Ndenge boko komona yango kaka na système ya Samputoma na ndenge ya Bukamona Bukakukwila. Kabali solo pesa sango namoni quartier na bino, namoni balabala na bino, namoni lupango na bino na 3 Exa Production TV. Bana Bahumbu, bana Kabamba, Kabamba yango oyo. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epai na bino ekoma te.
komela biso benga biso tokokende kolakisa yo mpe epa na bino bana barombu tomoni awa batie bamoelon batie kayas terrasse caniveau mpe ezosalema. Merci na bino nyonso mpona intérêt particulier bozo accordé na ba émission na biso. Merci na ndenge bozo partager, na ndenge bozo commenter, na ndenge bozo liker. Bana barombo barombo na bino quartier Kapinga ofanda na quartier Kapinga, okola na quartier Kapinga, ofutela na quartier Kapinga. Quartier Kapinga yango oyo avenue Kabambare yango oyo Kabambare otika kala oyebi susu ndenge ekoma te. Kabambare yango oyo Meme tokolata pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons. Bana bon marché boza wapi tozo avance na vlog na biso ya mokolo lelo oyo toye kolakisa bino kelke balabala ya quartier Kapinga na Barumbu. Quartier Kapinga na bino yango oyo en face na biso paroisse Saint-Éloi. Bana Mama Maria paroisse Saint-Éloi yango wana en face na biso. Awa toza croisement ya Kabambare na Flambeau. Flambeau yango oyo ekei ville tomoi mpe misala ezosalema kuna tozonga prochainement te kolakisa bino yango. Saint-Éloi yango wana à gauche na biso en face na bino ndenge bozotala tozokende petit à petit vers la fin ya vlog na biso ya mokolo ya lelo. Tozokende petit à petit vers la fin ya vlog na biso ya mokolo ya lelo oyo toyaki kolakisa bino quartier Kapinga. Quartier Kapinga yango oyo
omoni lupango na bino te, omoni avenir na bino te, komela biso, benga biso. mingi na kati ya mangomba bilingi lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepuse privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kontrahisa kotala nsima yesu oyo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yaka na yo lipambole Merci na bino nyonso na ndenge bolandaki émission na biso ya mokolo ya lelo. Soki bosepeli na yango opesa merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Pesa merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Pesa merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Balabala majana yango yo majana botika kala boyebi susu ndenge ekoma te majana yango yo. Pesa merci na maman Coucou Kozaya na France. Pesa merci na papa Seba Bandona na Danemark. lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toikotosa nzambe tala biso bato masumu eleki. Merci na papa Agostino na mama Cathy na Paris. Pesa merci na papa Guy Mayala na maman Marie-Louise na Paris. Pesa merci na papa Gai Kalamabi à Boma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Mpombato de Tokin Thierry Chako Omokoko na France. Pesa merci na papa Philippe Mbongo France. Merci na bino nyonso bana barumbu bana mokili mobimba omoni epa na bino te benga biso komela biso. Émission ya mokolo ya lelo esukeli awa. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video
mosusu. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé.